azo ba makama muto le musicien respectera ba date, atiaka ba date, abeta ka fala atiaka date na ina martyr abeta. Leader otangela nga komona atiaka ba date abeta ka te. Oh, ça quel on a prouvé que stade de martyr le 24 ce qui joue en conseil on est robeta. Oh, natangelo de date atiaka abeta te. Toza focaliser, toza blender le 27 mai Fally Ipupa à cause de la stade de Massamba Débat bana Congo Brazzaville ba diaspora o borataki bilengi ya martyr boya le 27 mai na stade Massamba Débat stade Alphonse Massamba Débat ya Congo Brazzaville $50,000 à pesi bongo yo kuto zotanga ba chiffre biso ngi mama ba chiffre te to moni mongo Fally Ipupa pesi don to mona ki hôpital à Sebeko abimisi ba maternité aki lisusu a pesi mbongo moko boye montant moko so moko d'autant na biso te parce que o eza télévision to moni aye a pesi yango ba tonga maternité nyonso wana eza nini kaka pone gim ça pesa ka ba don na exemple bolandi yango wana c'est que bosi devoir hein na lobby Fally Ipupa pena abandi ba don na mboko oyo mutu wana ozoloba otangi kombo wana nana sala ta don moko te. Donc 5e stade Fally azobeta ça Massamba Débat. Fally abeta 5 stades en Afrique na otangelo boke na YouTube. Fally abeta na Martyr, Fally abeta na Angola, Fally abeta na Tchad, Fally abeta na Mali, Fally azosung sa 5e stade na Massamba Débat na Brazzaville. A Tchad de dates o abeta te Casino de Paris abeta. Côte d'Ivoire le 29 au décembre abeta. Et boka Martin na obete la bino. O zamboka na biso. Fally Ipupa azana la fondation na ye. Et ça va œuvre. Mutu wana zolo ba wana. Oyi ba vidéo belé comme bima pour ba congolais kaka. Ya wana yisa ba congolais. Il y a des imbéciles qui ne changent pas. Ba o côté là qui est bozaki na erreur. Boya bozonga kota Fally pour comprendre. Mutu ba memi bango ba congolais nyo surtout na Dubaï ba ke beta concert. Azolo bake a dédié concert à Dubaï en France. Les lobes comment le bake à congolais. Dans le concert il y a Dubaï, il y a Maître Gims, Innocent Baloume, Jibin Piana. Pour la Maître Gims à l'Obani. D'abord ben a fallu ministère local à Congo. Gims pas ministère local à France. Ah. Tangana stade yo yebi Gims a beta par France. Tangana ngat. Ngana tche 5 pays, biso tangi 5 pays. Toyo kana, yo mtozo msika na eloko. Ah? Oya mboka na biso nyonso. Mama Fally respecta ka. Oya ba ke batu ba kende kuna me batu musu bazana na bazira ba bet ba mona na martyr po ba bi martyr ko bukana. Kasi yango na yebi sibino et puis to robeta jour moko te. Linzo tongo yango ni nango to bomela. Soki Fally ataki libaya ataki pena le 24 juin wana na stade Massamba Débat. Lunga mo ande ba warrior na ba fanatique ya musique ba ngaba kende bango Brazzaville. Alors bien a dédié soirée oyo na France. Mais bino ba congolais ma ouelisa bozo ouelele o congolais passeport diplomatique à congolais au départ et des mères. Oh mais ngana tindi bino na vidéo à Dubaï. Alors ba a dédié soirée na France. Qui congolais neza wat. Qui congolais neza. Donc Fally Ipupa soka pesi ba do d'ailleurs mbongo wana za mbongo abimisi ba maman baza na pasi na hôpital à Sebeko. Ayatanya ba aussi. Abimisi ba mbongo abimisi ba maman ba na maladie. Baza kangaki bango l'hôpital à Sebeko. Donc Fally azana tante ya kokendaka na ba distraction biso tolo bake Fally Ipupa ourier stade Massamba Débat yango nde makambo malgré cash manning bimi na vidéo on senti que Fally il est millionnaire asa muninga na bino tende bo resonaka wana ba wosala mpe batama eza problème te match comme ya vidéo yo bien ngote fondation nyonso tout ce genre sala et ko sala action nango batiaka caméra. À tous et à toutes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez partout dans le monde entier. Merci au Dieu créateur pour cette souffle des vies qui nous donne gratuitement. Merci aux abonnés fidèles. Merci à Bao Nyoso Balanda, Rapiba Messana Rolanda Bisso. Lelo Toye, to solo là. Namarambo Etali, Bramambouya Bastad. Tout le monde qui Fally Ipupa, Abetaki Martyr. Abeti Martyr, Aki Abeti Suna Stade Angola, le 27 mai au Tozaboro na Massamba Débat na Brazzaville. Après Wana, tout le monde lisusu fait rigola robeta na martyr le 24 juin oyo ana martyr oaze kwa pe alinga beta lisusu musique ezongi elengi ensemble to solo na koko ba warrior to meka ko solo la oyeba a éclaircir biso
mouvement F victime actualité nango na ndenge ezoleka pona concert ya le 27 juin to mona ki ndenge stade bukanaki bino nyonso boza kolanda biso eza na ba télévision na plateforme nyonso ensemble na junior basé derrière la caméra osunganga avant fungola na pesa quelque bambote na ngai na bato ba soutenir biso de loin comme de près wana bongo na pesi mbote na madame Blondine Bassé le bio ya boucle création. Pourquoi pas na Laetitia la bise à chocolat chaud. Achamo, votre pas est grand dans le narrateur, le vieux noble. Nancy Boté, la plus belle de toutes, Bambo Tebele. Electro Masma Sengu, Papa Ebiko Bota Bana na Kikolo. Pourquoi pas na Diaz Kolo, Motema ya Mama Chacha. Akenda Kenda Atika avion na défaut. H, père Aba Petit Bambo Tebele Place Soza. Ensemble, je n'ai pas le fond la plateau. Tout le monde a invité na biso ezabongo Koko ya ba warrior. Bonjour Koko ba warrior. Bonjour Tanya Baoso, bonjour à tous les warriors du monde. Bonjour à Yemoko, Fali Poupa Mobutu Aigle, le Mobutu de la musique africaine. Donc, en tout cas, artiste Moko Tozane Lelo, Oazo Sala Moussala Kitoko, Oazo Sepeli Saba Congolais à bonne musique. Fan à bonne musique, Oazo Sepeli Sabango. En tout cas, na Robanana, on peut s'emboter na Bakontinanga Soule Kauka, faire gagner la merveille, Fiston Coloqué, sans oublier. Maître Junior Mukuna Toro, donc Bambote Belé, et puis na Bossanité vient dans Prince Tukuzu, noir mais beau. Donc, Moni Jericho Betos Kokoba Warrior, l'homme qui est endémique, Fali pour passer à soda. Donc, soda, banda l'homme Mamatanya, Yebango qui Fali pour passer à soda, Moko Ezali comme on est Kokoba Warrior. En tout cas, les warriors du monde entier, les warriors même de Kinshasa, même il y a partout, on peut s'en confiance parce que charge n'a pas de sortir de ma boucle. On a Koka ba warrior, boni sangwa F victime. Non, F victime groupe d'accompagnement, tout label ils ont évolué bien, ils ont bien structuré et puis bien organisé. Donc F victime, ils ont posé pépère, donc et puis ils ont calme, donc ma maison les gars bien et puis sans oublier que tu as un disque qui est na marché. Formule 7. On a la Formule 7 de PC dans le sous-disque. Il y a un disque qui est disque na biso et autobimisi na terrain. Ah, terrain c'est le roi disque d'or. Non, disque d'or ezali tanya baoso, disque d'or ezali, mais ngana obeta lisolo non ya Formule 7. Formule 7 oyo lelo. Banzembo lokwa ba date d'un anniversaire. Donc on a senti qu'il fallait passer message. Olingo bomanga mukolo date anniversaire nanga. Opono bomanga mukolo date anniversaire nanga. Pona nini? Bakundanga mokolo na botama. Ozomona ba message. Banzembo lokwa ba bibi. Fallait passer message. Banzembo lokwa ba mede. Fallait passer message. Et puis nous avons rappelé au deuxième disque d'or à Fali pour Pesali. Au moment où Batou Basso se distraire. Au moment où Batou Basso pas contre sa Fali, n'a pas coca jambo, n'a pas contre deuxième disque d'or réel. Koka Warrior, merci. Yango toza awa, yango to sepeto yambo awa. Liboso ya stade du 20 mai po eza stade moko eza historique. Combat munene be e bundama awa, mambo belé les gras awa. Koka Warrior to mona kibino bobeta ki concert à Martyr. To moni susu aigle aki abeti bongo na stade Angola. Toye komon toyo ki que le 27 mai au biso nyoso toyebi le 27 mai oza bongo na Masamba débat ya Brazzaville. Faire ego la passe obeta le 24 juin. Bon ça ta banga te que non le 24 juin concert est-ce que concert na bino wana le 27 mai vraiment et o le kandeni po côté qu'on appelle monstre d'amour oisé quoi azo préparer bongo concert na e na kara na stade de Martyr. Non, ngana oyebi so eloko nini oyebi so nini ke d'abord on lobby déjà stade moko historique Mohamed Ali na Foreman vite à bêta des finales na stade Oyo. Donc on se comprend que Fali ce qui stade ezaki stade mo ezaki déjà réhabilité avant mais on va retourner en haut. Vous comprenez? Donc Fali pour préférer avoir confiance na ye. Stade Oyo to la so ba silisi en haut. Donc bêta biso to bêta ba stade mo te to bandélité. Fali so ba bêta deuxième stade na Congo, c'est que ça Oyo. A bêta tazo ngela sous Martyr pour Martyr d'être retourner qui en haut déjà. Mais na kotala boye Martyr a fait 80 000. Ah, il y a combien de personnes? Dans le lobby boye Martyr a 80 000 personnes. Fallait ça là 130, 140 na Martyr wana. Oh ezali 45 000 places. Parce que oyo
eza lango le misusu 2 fois tombala moko et demi ya martyr donc oyo pe un jour na osenga na Fally Ipupa na ba warrior to ko retourner ka sous stade oyo biso to ko yate loko la kabeya ona zongela sous stade biloko eloko ebomi yo obi pourquoi kufa na nini na biloko kozongela te mutu musu pa moni ke public senga pour la deuxième fois bozonga na ye pour sala ki nini pe ko senga na minute on a batu tout ba beti stade s'il te plaît na bato no so ba beti stade s'il te plaît ce qui public a ko senga mutu azongeza nani bato ba komela biso na ba commentaire obi ke ti lelo Fally beta stade mais bato ba ka na nzala Fally na l'accent a beti concert à $300 bato ba ye bolo bakao aso kosa batu aso kabola ba billet ça de martyr ezaki lukuta a beti concert à 300 a beti concert Fally Ipupa beti concert à $500 batu baso lela kaka le musicien le plus sollicité ici au Congo même en Afrique c'est toujours Fally Ipupa oso mona batu bazane ba mal intentionné eza époque Fally olebo pema tanga zaki époque batu mususu Fally pa pema ka mais bolingi ko tikela mutu époque na été donc Fally Ipupa soki azonga na stade de martyr azonga le soute ya okene ba stade d'Afrique atangeli bino na yebisi bina elonga na otangela bino na yebisa bino ke débat makamba Fally na maître Gims Sili pour Fally beta 5 stades en Afrique donc 5e stade Fally azobeta ça Masamba débat Fally beta 5 stades en Afrique na otangela boke na YouTube Fally beta na martyr Fally beta na Angola Fally beta na Tchad Fally beta na Mali Fally so sung sa 5e stade na Masamba débat na Brazzaville soki te meboke na YouTube bo beta Fally Ipupa na Tchad concert na stade na Tchad bo mona ngo mais Gims siko tangela 5 stade abeta na Europe abeta na stade de France abeta na stade de France musicien local à France ne bo benga Fally musicien local à Congo Gims pas musicien local à France tangela na stade yo yebi Gims abeta par France tangela ngati ngana che 5 pays biso totangi 5 pays toyokana yo mtozo nzinga na eloko ngana che 5 pays Fally abeta na Tchad abeta na Mali abeta na stade de martyr abeta na Angola lelo zo beta na Masamba débat Gims siko na Europe abeta na Suisse Suède Portugal tochaka ata Grèce awa Allemagne 5 pays wana botangela nga so azana ba concert donc débat là de Sili biso toza focalisé toza blindé na le 27 mai Fally Ipupa a kozala na stade de Masamba débat bana Congo Brazzaville ba diaspora o borataki bilengi ya martyr boya le 27 mai na stade Masamba débat stade Alphonse Masamba débat ya Congo Brazzaville donc ngai Jerry Kobeteur skoko ba warrior le 15 mai na Brazzaville on a relaxé batu ke biso la bango différence ezali donc on comprend donc le 15 mai na kozala na Brazzaville donc ba mélomane na bonne musique bana Luanda bosala ka nde bosalaki en tout cas na monaki délégation à Luanda na stade de martyr à Fally basala peine Masamba débat bongo ba kinwa mutako sabino te nzela biche ezala ngo bien futa kaka bien na yo ezala ngo pe ba fola kende ko vivre sous bilengi ya stade lisusu ya Masamba débat esika vite azobeta dering azobeta kuna et vite azobeta kuna donc on comprend donc Fally azana tenter ko kenaka na ba discussion biso tolo bake Fally Ipupa ou rien stade Masamba débat yango ne makambo et puis to ko retourner stade Masamba débat kanga omoni vidéo bombelanga ngo to ko retourner stade Masamba débat to bombele poto ti nenge to retourner ki martyr vous comprenez to ko retourner Masamba débat koka ba warrior bino bo mona teke le 24 juin awa tango zo ba kibana kin nzela bicho ya polele ba diaspora bo ya bokende kuna bokebeta o mona teke awa to na concert le 24 juin faire rigoler les padres au beta le 24 juin maman ngana zo ba makambo est-ce que yo maman to yokana ngana zo ba makambo muto le musicien respectera ba date achaka ba date abeta ka Fally achaka date na ina martyr abeta leader otangela nga komona achaka ba date abeta kata oh ça quel on est prouvé que stade de martyr le 24 ce qui joue en conseil on est robeta oh natangelo de date acha abeta te acha de date o abeta te Casino de Paris abeta Côte d'Ivoire le 29 au kaka oyo décembre abeta et boka martyr na abeta la bino o zamboka na biso nyoso
oya mboka na biso mama ngana aloba mama fali respecta ba date ba ke batu ba kende kuna me batu musu bazana na bazira ba bet ba mona no marti po ba bi marti ko bukana kasi yango na yebisi bino et puis to robeta jour moko te linzo tongo yango ni nango to bomela soki fali achaki libaya achaki pena le 24 jours wana na stade Masamba Deba ngo mona ne ba warrior na ba fanatique ya musique banga ba kende bango Brazzaville oso comprendre mais to yokeli ka mwana biso mawa to melisake biberon to yokeli mawa parce que to bito tchadat moko to ko retourner stade wana oso comprendre wana pa ba voisin oh ba voisin nini poka ba warrior tozo kena biso ko chiter tozo ma temps mingi te vraiment to moni Fali Ipupa $50,000 apesi bongo yo kuto tanga ba chiffre biso ni mama ba chiffre te to moni mbongo Fali Ipupa apesi don to mona ki hôpital la Sebeko abimisi ba maternité akia lisusu apesi mbongo moko boye montant moko so moko d'autant na biso te parce que o eza télévision to moni aye apesi yango batonga maternité nyonso wana eza nini kaka pone gim ça pesa ka ba don na ye exemple bolandi yango wana c'est que bosi devoir hein na lobby Fali Ipupa pena abandi badona mboko oyo mutu wana ozoloba otangi kombo wana nana sala ta don moko te ata cabine téléphonique ne na coin eza te akabelaka na bakongolais te ana mbongo ebele obigera ese ebana na neni mutu wana ozokumisa nazaka na mbongo ebele apesa bakongolais te po ani Fali Ipupa soki bolobake bakongolais boa mitema mabe soki lelo bolobake asali don wana mpona maître Gims nde mutu atindi asala ngo boza bwana mauvaise foi boza mabe tanya baoso tala mobilo musu ntango oloba ngo ovandi pena boye otali Fali Ipupa bandi kosala badona ye kala Fali Ipupa tiesa mai na quartier d'état na Kisensu eza su makambo kolobela te Fali Ipupa azana na fondation na ye esalaka ba œuvre mutu wana ozoloba wana oyiba video ebele komo bima mpo bakongolais kaka yango na yebisa bakongolais y a que des imbéciles qui ne chancent pas bao bokotelaki ye bozalaki na erreur boya bozonga kota Fali mpo bocomprendre ye mutu bamemi bango bakongolais nyonso tu na Dubai bakebeta concert azolobaki adédie concert à Dubai wana na France lelo bakomolobaki aza congolais tala concert ya Dubai ya Maître Gims Innocent Balume Jibin Piana botala Maître Gims aloba nini alobi na dédié soirée oyo na France mais bino ba congolais mawelisa bozo welele o congolais passeport diplomatique a congolais au des pères et des mères o menga na tindi bino na vidéo à Dubai aloba a dédié soirée na France qui congolais neza wat qui congolais neza donc Fali Ipupa soka pesi ba do d'ailleurs mbongo wana eza mbongo abimisi ba maman baza na pasi na hôpital la Sebeko tayatanya ba osi abimisi ba mbongo abimisi ba maman ba na maladie baza bakangaki bango l'hôpital à Sebeko malgré cash manning bimi na vidéo faut bo sentir que Fali il est millionnaire asa muninga na bino tende bo raisonnaka wana boko sala mpe obatama eza problème te match comme ya vidéo yo bien ngote fondation nyonso tout sozo ke sala e ko sala action nango bachaka caméra soka eza Fali akabi $100,000 pour tenir rigueur o acha caméra te ponani toko cha caméra lelo vidéo na vidéo dikam na vidéo Fali Ipupa azana mwana bandal et puis alaki na bana bandal hôpital munene pe maternité kotonga na bandal c'est ça être un congolais ozo mama muta na pesa langa tapi Peter Tchani a raison des pères et des mères maman des pères et des mères il faut toyebela ngo poka ba warrior to komi na biso na suka ya émission na biso ou bien tu as besoin toyeba tous avec éclaircissement sur concert le 27 mais tout le monde concert et c'est un rapidement marketing à bien mais bon préparer le 27 mais Fali Ipupa koto tout le monde sous ba communication mi balé ba kei na bango o ba sala rapé promotion ba la base mi balé tout le monde bongo maniqué de John o abundela ka victime pe tout le monde sous nene ya kelo c'est na lobby départ na Fali azala la Coca-Cola to salele publicité te a rotekama Fali azala kwa Coca-Cola to salele publicité a rotekama yo yebisa de martyr a Fali combien de campagnes ba salela Fali bokende te batu bakokufa bokende te batu bakomona boye bokende te boye na boye mais Fali na 14 heures atondisa martyr asepelisa ba congolais jour wana mutu azaka fanatique a Fali ta koma fanatique a Fali oh
Na 14h, fallait attendre ça stade de martyr. Oh. Donc, ngana oyebisa yo, Fally Ipupa asa la marketing à stade. Asa la marketing à stade ité. Et d'ailleurs, na marketing à stade nga mone na simbia. Oh. Na Cisco charge. Et pas na ba communicateur mi Tanya, tika otanga makambo ba kombo ya bato lo kwa ba nene, tika otanga ba kombo lo kwa ba Mike Manani Manike. Wana saison de Malanda. C'est ça le bateau va s'en amongo pamba pamba. Il y aura si poste à Fally Tonda. Il faut maniquer ça. Fallait bête qui stade à martyr. Ah, yebi sangai maniquer promotion na ça qui pour la martyr. Anana na maman moi ne presse pas diété. Oh maman, maman ni bolo bana. Fallait ça tana ye. Fallait retourner ça stade Masamba de bala to retourner en haut. Pas pour ça Villois, bandeko na biso ya la Cheme Mikalu. Bandeko na biso ya Mukondo. Bandeko na biso ya Bifuti, bandeko na biso ya Mongali, Wenze, Bakongo, bandeko na biso ya Masala, bandeko na biso ya OCH. Comment dire que mboka bien. Donc bon tonda on a le 27 mai, Fally Ipupa retourner Masamba débat. 5e stade na vie na carrière solo na ye. Donc ce qu'il fallait mettre 5e stade, à battre record ba venir sur ba beta ba stade. Oh, mais oh to lo bango erango. Tangela wana muta beta 5 stades en Afrique. Ba musiciens no soto yebi wala tangela ngai. Ba musiciens africains ou bien ka ba musiciens na bino ba congolais. O bo comparer na bango na Fally. O beta 5 stades en Afrique. Tangela nga bango. Ba stade quand même non te ba robita. Ah maman, unité de mesure Fally Ipupa. Unité de mesure. Pour te kama il faut finga Fally. Pour batala yo il faut finga Fally. Alors, ce qui manique akei Manike za mutu lombo loboko neza la raboui. Manike a retrahir moi na likola mbongo. Donc fallait avoir des communicateurs il y a dedans, fallait avoir des fans, fallait avoir Coca-Cola attends au sein de publicité de Hotel Camo. Donc pendant là tous les warriors du monde vont retenir battre le 27 mai. Fallait avoir un 5e stade à vie et puis à Congo il y a Afrique. Alphonse Masamba Deba donc aux Alawana déjà le 15 para Congo Brazzaville aux Alawana bana Mongali na Croix avenue Franceville na Pinyadeka wana na kocha micro na wana na kolobisa avant besoin bilengi avant stade pour Fally lelo azo congé génération na ye na génération ba vie azo congé ba wana makamio so basalaki oti na koloba na mamo ke mwana muke akoleka mikolo te babu na boyo na baoke ni Nigeria wana ba mikolo na bango basali babu na boyo le la premier à l'état bango donc na Congo pe Fally Ipupa l'état ba niveau Fally Ipupa ça unité de mesure donc petit qu'elle a toujours focalisé dans le 27 mai stade il a Fally Ipupa donc il ressent la bien il ressent la kitoko parce que ba Brazzaville ba boyo Bible live ba Brazzaville ba boyo date d'anniversaire. C'est ça on va na radio na ba télé. Donc ça ce qu'on fera yemoko Mobutu. Allez unis comme ça. Merci Koka Bawario, merci beaucoup. Nous avons tous retenu que le 27 mai au biso nyonso tokatisa déjà. Biso nyonso tokatisa wa nyonso wa linga yo kala. Le 27 mai mutu nyonso tokatisa la ke. Tokatisa na mo Brazzaville ka bongo formule 7 en live. Donc remona 5 ma belle 5e stade. Bongo Fally Ipupa Mobutu na bango a robeta to ka formule 7 to ka nzemu nyonso o ayeba nzemu ondelo ayoka te to ko découvrir ensemble FK Mobimba et Rozalawana. Bat nyonso ba diaspora balangola bala Luanda bino nyonso tokutana bongo le 27 mai na stade Masamba Deba. Et puis na elisa bino stade ya moko. Ba stade mususu a te yebi angote. Stade ya moko le 27 mai. Ya Fally Ipupa na stade Alphonse Masamba Deba. Oyo tout ba stade tout boyo ko sauf ya vena so waseko. O ke tikali makiona. Et Roberta manango te pour ba respecter la date te. Voilà le seul musicien congolais. Si on a vu dans le 27 mai dans Brazzaville à Obeta. Mais le leader maintenant c'est meilleur TNC à Tchakabada, ça peut être raté. On compare la qualité. Merci beaucoup. Alors, si on a fait sa mode, on a fait gagner la merveille. Maître Moukouna Senior, Maître Moukouna Toro. Donc, Bambote n'aurait belé. Et puis, on a fait si mode dans mon continent, sous les Kaouka. Et puis, on a fait si mode dans fiston coloqué dans la zone de la ville. Venanga Zakari Baba, c'est un avis que tu as en Brazzaville.
Indus a toujours mettu les barreaux différence yéna. Dans la baïba comparé les musiciens à l'Inafoot contre les musiciens à la Ligue des Champions, Fali Poupa. Oh, Fali Poupa, ça ministère à la Ligue des Champions. Ah, ministère à l'Inafoot, n'a bino até, n'a bino toto, n'a bino bobeta beta. N'a bino que 5e stade à Fali Yango wana masamba débat. Tant que là, ministère na Congo 5 stades avec en Afrique. Il fallait beti na Congo Marti, abeti na Angola, abeti na Tchad, abeti na Mali. Il y en a qui beti na Congo Brazzaville. Match Sili, il y a la paille. Merci beaucoup. Nous avons Warrior. Babi le 27 mai. Rendez-vous sur le Congo Brazzaville. Parce que nous sommes dit à vous parce que la Madina. On se porte au Eba. On compte pénatrer la somme en cours à Mambo te bien à Batunion so, Balani Kiso, Bote bien à Bawaran so, Papa na Chillon, na mettre au niveau de Mambo te bien à Hippo, le Chanel Luma, Mambo te bien à Oyangamo, qui la place de ça, Mambo te bien à Madame Blondine Bassira, Papa la maman de la Linganga, la Linganga, Mambo te bien à place de ça. Merci beaucoup, na Bawaran Union sur le monde entier. Parce que tu n'as toujours pour le message pour Warrior, il faut s'abonner massivement, nous commandons et ça. Au passage, les autres sont les sous-clés, pour Warrior, avec un rabat de s'afficher la bonne.